Napesi bino mbote mingi, mbote na bino. Soutien aux FARDC. Koseka, Kongwenya, soutien aux FARDC. Oyebi, eza na biloko mibale, ba soutenir bango ndenge moko te. Ezali sentiment na réalité. Sentiment eza lokola équipe nationale ya Léopard, ezo beta boye ko soutenir, bozo yembelango, bo motiver ba joueurs baza sur le terrain, batiabi. Mais moto azo bunda na vie réelle, azana besoin yembela yete. Azana besoin baksile munduki, azana besoin baksila ye. Bilei, azana besoin. Il y a logistique, drone likolo, siko soutien au bozo pesa na be FARDC. Il y a t-shirt au bolati. Boyebi le 30 juin wa, le 30 juin. Ezalaki ekeke moko ya monene bambula matari batambola. Pona lokumu ya indépendance ya Congo. Bobetisi concert ya kafu na Stade de Martyrs. Objectif soutien aux FARDC. Tomoni soi-disant première dame, mama oya mutuchi wana. Kombo e banana nya na Congo ezalaka te, mama wana. Alati t-shirt bakoma FARDC. Soi-disant aza ko soutenir ba FARDC. Étonnant, hein? Étonnant. Oye makambo basala basoza zoba, okutira ko comprendre loko te. Mais soko za muta mayele, ekosala yo passe na motema pe souci. Soutien aux FARDC, les équipes nationalité. Ce sont des vaillants combattants oyo baza ko bunda na nzoto molimo pe makanisi na bango na front. Baza na besoin boyembela bango te. Baza na besoin bo betela bango mbunda te. Baza na besoin bo latela bango ba t-shirt te. Baza na besoin bo lobela bango te. Baza nde na besoin bazala équipé, bazala motivé na nzela na misolo bibundeli bilia. Et puis bazana système et information ya malamu na front po babenga bako ko benga na mongona. Siko soutien oyo bino bozo sala ya bazoba. O bino nyonso bolandi na moni mutu moko na moni oza contre ba FARDC. Atana za contre bango ko changer nini. Atana za ko soutenir bango ko sala nini. Eko sala logo ni nazala contre ni naza ko soutenir bango ko sala logo te. Soki balobiki basala ki cagnotte moko pona ba FARDC. Topesa misole somba mandoki. Voilà ce que beaucoup de makamba ba soutien aux FARDC. Vrai soutien wana. Mbongo wane ko sombela bango mandoki, mbongo wane ko pesa bango batia na mabenga, basunga babota na bango bazala motivé ya kubunda sur le terrain. Botuna rate mbongo ya wenge muzika ya le 30 juin. Ou beta mindule pona soutien aux FARDC. Bomura matari bazo yango. Alors bozala quand même batu moko yo bazana bongo. Mboke ko zala diriger na bazoba te lokwa ba Chilombo na compagnie. Chilombo et compagnie. Omoni mutu so aza zoba, aza mokonzi azokanisa pouvoir na eza mayele koleka batu nyonso. Orge bata mayele bako sekaye, bako ngwenya ye. Soutien aux FARDC. Soko lobi naza ko soutenir FARDC nde soda kufite. To bakomi na ba drone ofele ndenge ni mboke koza na bazoba boy. Soutien au Léopard, to ko yembela ye, to ko lata ba mayo, to ko sala nyonso na stade po ba joueur bazala motivé ba beta ndembo na motindo longo bani mena guerre supporter azala gatendeko. Mwana na mwana benda na moto nyonso akimaka. Bomoni ba mama te ba tie bitunga na mikongo bako kima. Bon po ani ba telemite na sima FARDC ba pupulaka bango longonia po ba FARDC bangbongbana na motindo longo bani. Mboko etondi bazoba, mboko ezako kamba mana bazoba. Esala kaka bazoba. Lolenge ya mokonzi ya mboka yango pesa ka pe lolenge ya peuple na ye. Soki mokonzi aza zoba, peuple pe akozala zoba. Soki mokonzi ayi mayele, peuple akokoma mayele. Ezalaka ndengwana. Botika makamba kolata bilamba ba soda au soutien aux FARDC. Yo va na ndako nozo soutenir moto azana etumba.
moto azindi ne bale yo vai na ndako na ona tenue militaire oza kobelela ye pio telema akotelema mais soko oyaki na nzete otie na kati ebale akobima toza mayele mboka ekoki kotonda na bazoba boye te bampangi ya Vincent mboka ekoki kotonda na bazoba boye te babolole bakokamba mboka au soutien aux FARDC. L'État esengeli asomba mandoki parlement et voté loi sur l'engagement à la guerre. Ti lelo ba FARDC bazana front mais zana mobeko moko te o epesi bango ndingisa bakende kobunda. Siko wana nini yango bazosala. Or que mobeko soki ekoti bako kamata budget mobimba na niveau ya parlement bako voter pour financer guerre ya Congo. Président de la République il faut la ta teni ndenge Zelensky alati elakse lembo yetumba. Ti lelo azola ta ba Hermès, ba Jean-Marie Weston, on ne comprend absolument rien. Na mutu ya Chilombo. Ndenge tokoza na mokonzi ya zoba ndengo wana. Et ça passe. Vraiment, toi, on a passé. Le bino bebo arago, ba négociation esili, ba M23 ba komi ba Congolais, ba Rwandais nyonso na ba komi officier militaire congolais, Kabila ko fungula champagne, abolo ba eloko to sala ki esimbi, to sala ki yango mbala liboso esimbi. Na yebisa bino ke Mamadou Ndala tikala ko bunda te, Mamadou Ndala azalaki ennemi ya Congo. Ngai na ko démontrer bino de toutes pièces que Mamadou Ndala atika ko bunda te, atikala ko bunda ta mokolo moko te. Mais makambo na lobaka na bino pourquoi ko comprendre ngwa des fois 10 ans après. Na yebisa bino ke Edi Kapende n'a jamais été innocent. Il a participé à la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Na yebisa bino kala il y a 15 ans passés. Et lelo bobani ko comprendre que Edi Kapende a aussi participé na liwa il y a Mzee Laurent Désiré Kabila poba sala de sorte que Joseph Kabila avant dawana. D'ailleurs ce Bolandeli Edi Kapende, il y a un flou sur ses origines, un vrai flou. C'est un Hutu. Edi Kapende c'est un Hutu. Il y a un flou sur ses origines. C'est quelqu'un qui n'a même pas grandi au Congo. Il a pris Swahili et Lingala au Congo. Sa langue qu'il parlait avant, c'est Kinyarwanda. Bosala keba na ba sentiment na bino oyo bozana ngo boko cha ndoki na kati ya ndako. Bosala keba. Boko cha ndoki na kati ya ndako. Boko cha ndoki. Boko cha nioka pe lisusu. Nioka soa koti na ndako bokolala te hein. Parce que ndoki a des fois bozobanga me a miso me nyoka bokolala te. Fo boluka ye na kwen nyonso ya ndako. Ndeni bozala bato moko naïf boy. Bozala sentimental boy. Bolobaka note na vie na bino. Même makambo ya Nzambe mukolo moko te boloba non. Nga lobaka non même tina makambo ya Nzambe. Na lobaka non tina makambo ya Nzambe. Nga natangaka mingi, nazwaka tana kinaka ba bibliothèque. Na sombaka ba livre natangaka mingi. Même makambo ya Nzambe na telemelaka ngo. Ndeko na biso auti kokufa. Nyorise Kalala. Un grand égyptologue digne de son nom, renommé. Ba Congolais boni o balandaye. Ba Congolais boni batangaye. Ba Congolais boni basomba ba livre na ye bazana ona bandaku batangaka. Mais ngana zana ba bouquin belé na ko laksa bino je lis tous les jours. Et cet homme a inspiré ba makambo moko lelo na boya na nga Yesu. Moi si na uta bandeko bango papa so boy Yesu à des fois to comme na vie a passé à des fois papa zonga na vie ya Yesu aza mukonzi pe mobikisi moi si na nga zo lela zo banga na bibanda lelo na utika la ko prononcer susu kombo ya Yesu na munoko na ngate aza fake aza eloko lo côté atika ko exister te na ebisa moi si na nga il y a 10 ans passé na koma mfuluzi na zonga na banzambe na biso abonkoko. Et makambo nyonso ezalaka kala wana ya mabe ya rasuna kati ya ndako te.
sauf kaka ye mutatikala na ba prière ne ko beta beta maboko ko sambela nga bi oza esclave likambo yebite na yebisaka mwasi nanga. Là je parle de ma femme, maman bana nanga. Na komaka siko kosala betude ya nzambe na yeba nzambe est-ce que nzambe aza nani. Et na yeko comprendre que même nzambe n'existe pas. Nzambe ezali nature. Nzambe ezali nature oyo tozalaka nango. Mutu moko boye teke oyo avandaka na likolo rien. Mokili na biso la terre ezalaka na likolo. Na likolo soko bimi la terre il y a un noir. Molili. Ba film oyo totalaka ya Hollywood baolakisa biso ba astronaute baza ko bongisa satellite na bango boye na boye. Il y a des projecteurs, il y a lumière et beti bango pour basala misala wana. Mwindo molili. So bimi na la terre molili. Tokaza kutoke moi ndenge éclairaka la terre c'est que ba planète nyonso eza pembeni nango et soit appelé lumière wana, mais en réalité c'est faux. Et ça moi lumière moko boye yaka lokola nzete. Et c'est la terre qui développe cette lumière parce que kusho bomona likolo wana ezaka bleu ciel wana ba yango ozone ezaka na ba vert moko boye invisible ba vert wana yango e développaka lumière ya soleil. Si réellement la géographie n'est pas biso que le soleil est 10 000 fois plus grand que la terre, donc esengeli éclairer la terre mobile parce que lumière est côté dans la terre mobile. Mais comment soleil soki beti boy ngambo musu ya la terre eza moleli balubio bon voilà parce que lumière wana ekotaka nyonso te esengeli la terre ebaluka lisusu po ngambo musu ezwa ndego ti lelo ba grand géographe nano bakokisi ba étude approfondie sur la réalité de l'humanité. Bakoko na biso nde basalaka ba étude ya liboso baiko comprendre que ezana puissance moko ekeli nyonso yo tobenga yango nzambi tobenga yango viji mukunu. Mais nzamba tira websa batute basambela ye bakumisa ye banetola ye rien wale zaka ba makanisi mindele baye nango esengeli chanter pour Dieu après baye so na Yesu bakoko na biso bazalaka boye tika na yebisa bino ndenge baiko comprendre que ezana puissance moko divine oyo ekela nyonso bapesi yango kombo nzambi viji mukunu akonga monga. Alors bazalaki na ba dialogue moko ko adresser na ye puissance wana nzambe en cas ya makambo ya minene. Bozana chef coutumier wazalo wala président ya village mbise bungi nyame bungi bakotia nkoni bapelisi moto babeti mbonda. Après salut Christine après chef akuya ayebisi nzambe bosenga ya peuple batu balobaki ke non c'est quasi impossible basali betude ebele bamonike babotami bango moko te ezali nde nzambe atiaki bango na mokili. Mais nzambe atiaki bango na mokili basalaki betude moko approfondi nde bayeko koma première papyrus Bible. Et na Bible wana na 16e siècle ba romain na ba grec ba yeba bondisi biso ba africain ba yibi biso ba biloko nyonso wana ba kimi nango. Et na kati ya Bible wana papyrus wana ezalaki ne na makomi ya ba ntoma lokola ba Tutankhamon ba Jaïda ba Nefis batoyo bakoma ba Yesu na ba Maria batu nyonso wana botanga na ba Bible bazalaki na bango ba africain noir balongoli ba personnage wana ba créer Moïse ou atikala ko exister te ba créer Salomon yango mona pe ba tuti bakoma o baza ba descendant ya Salomon. Et vous applaudissez de bêtises, vous applaudissez de bêtises pour nini ba kotibino ignorance moko na Afrique religion ezalaka te tozana culture na biso babengaka lemba. Et biso tozali ba premier juif na moki ba juif ezali nde biso ba africain
eza bato wana te baza na ngamu, sont des faux juifs, sont des ennemis de la nature, les ennemis de Dieu. Boyoki ngara osambela te oyebisa ngana sambela te na osambela nzambe nini osambela nzambe tala nzambe bino bolobaka makambo po puissance wana emanifestaka boye te na mokili eleki monene. Nzambe alobi basambela ye nzambe nkolo toza très minuscule. Nzambe opesi biso cerveau mais ndenge nini okoki kotika biso babebisa biso cerveau boye na bapaya bakotisa cerveau na biso makambo ya mabe. Oyebi répétition ya likambo pe edéveloppaka cerveau. C'est pour cela omona la Bible chaque dimanche bakoyebi biso ka même verset po etika lo na moto car Dieu étant aimé le monde. Nani ayebi ke Dieu étant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Nzamba inoza na mwana. Et vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade. Yango esala biso to ko baso batilelo. Comment expliquer makambo ba ele bino bango mongo basela rango te mais bino boso pratiquer yango. Tant balobaka bonzambe ya bato. Ezali juste culture ya bato. Bonzambe l'axe culture. Lolenge basaleli bino. Lolenge nkolo atie bino na mokili. Religion ezalaka te ndeko. Biso ozalaki na culture oyo babengaka lemba. Toyebaki nzambe toyebaki kopratiquer makambo ebele oyo nzambe asalaki mpona biso. Na nzela ya nzambe ndenge akelaki biso na mokili apesaki biso mayele ebele. Baye balongoli biso mayele wana batie biso bozoba. Bokomi oh shalom. Shalom mpona ni. Shalom eza mbote na yo. Nga nazokoma livre moko. Je félicite mon frère Dadi Zoro Bilel. Je félicite pour son bouquin. D'ailleurs, on recommande yango. Nazara na on atanga na yoka na mona moi inspiration ni nazara yango parce que dernièrement na commandé yango na Amazon. Mais nazara na moi problème ya internet na ndako. Mais et vous allez mieux na bengaye Zoro. Na somba livre na ngai na tanga yango comme ça na yeba makanisi nini azalaki nango parce que moto soka komi livre ezaka toujours makanisi oya makasi yaka na butu pe na moi mais ngai nazo koma livre moko intitulé Le diable c'est un blanc. Donc ndoki oyo batana mokili ndoki oyo toganga ndoki aza mondele. Donc mon livre serait intitulé Le diable c'est un blanc. Na yebi na salaga na présentaka moi titre wana na bandeko na komaka ngo na Facebook. Le diable c'est un blanc. Facebook a bloqué ngai pendant 29 jours. Mais je m'en fous na Facebook. Je m'en fous. Na relaxa bino ya solo ke le diable c'est un blanc. Na ko tande la bino ba vérité belé pour na bo comprendre maka. Nga sambela gate. Na yebisa nzambelo wo mokote. Parce que moto asali ko to makamusuna bo monate ayeba makanisino te. Et sengeliga wo lobango po ayoka. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bobi pouvoir de la langue. Pobino boye bagana bino makambote. Il y a un pouvoir de la langue. Tous en a 5 pouvoirs na mokili. O nzamba pesa biso likabo. Loba ke to benga kayete, to senga kayete pouvoir ya monoko. Ngana botami na famille moko ezalaki aisé. Mon père fut un grand officier militaire na armée. Tozaki na ba makoki nyonso mituka ba villa makamu nyonso après liwa ya papa na ngana 1988 ba papa leki na ba papa kulutu ba bengani biso na lopango tokela lopango akoko na Kimbanseke. Et vie échangée. Tokomi kolia na pasi makambo ebele na pasi mama akomobela souci ya mobali asala ka so activité moko te nazaki trop jeune 16 ans. Nazotanga na Institut de Beaux-Arts nazo sala art plastique. Nalongo à Kimbanseke ti Institut de Beaux-Arts Makolo, ça me faisait 1h40 à pied. Aller-retour 3 heures à peu près. Chaque jour pendant 4 ans.
nazali na souffrance moko ya makasi. Après moi courage moko ebotama yenga tant que jeune garçon mwana mobali na omona baninga ndenge bakenda koluka nazwi diplôme na nga na ke université na komoteka balutu na komonga ndo kozwa balutu na teka na balutu na ba fourchette na komokotsa na ba restaurant pour na sunga mama na nga komaki très affaibli. Donc nyonso to ala ngoma mbongo biloko nyonso babotola ke biso. Donc to komaki batu ya plus que passe. Passe na yoga batu balobaka passe je vécu ça. Passe pena après mère nanga ba yego bengisa ye pa noko na ye tellement komaki moribond souffrance elege makasi ba bengisi ye pa noko na ye na Kabongo ezali frontière na Kalemi na Katanga kalezaki Katanga. Donc frontière ya Angola na Lobito mère akei kuna. À l'époque téléphone ezalaka te lokote mère abengaka nete na tikalinga moko na baleki na ngami balé na ndako. So nga na yebisaka bino que je vécu la souffrance na mona ba mbebere bolobaka ta botika ko convaincre ngate makam nyonso bosala na botika ko convaincre ngate nga na idéologie nanga naza idéologie nanga naza na vraie vie oyo afirma que la vie naturelle nga na olesa baleki nanga basoki ne classe na kena donc soki na bimika ka chic na ke coopération nanga ti na okende pe pa bandeko nanga ba papa leki kolelela bango kosenga lisungi na swaka nanga te na tikala nanga pe kozwa te même ata au moins $50 obosomba fufu na ndako rien pas koko nanga zaki agriculteur ya kana ba fruits na ba légumes mbisi kutu ya lagate musuni kutu ya ngombe ya lagate ayaka ba mama leki yango pe bazalaki ba jeune so ba lingi ba pesio bilo wa kolia so ba lingi te ba opesa na bango yote donc ba mama leki moko bazo mona mwana mobali na kati ya lopango ndira ko déranger ba chéri na bango ba yaka et même pas ba bande ko linganga te. Donc bazo préféré kutuge na longwa na lopango na kene musika kina va na lopango wana na bango. Mais nga nazo continuer d'étude nanga na baleki nanga mibale tozo bunda na baleki bazo kende pe classe. Après na iko kutana na ndeko nanga imoko boya zaka kacher komo na masonsa ndeko nanga wana zaka pe étudiant to tangana na nikini me pas zaki kacher. Alors ndeko nanga na lobi ono nazana mista moko boye pe ya kacher aza komone police belge aza ndondo azoluka jeune moko boye intelligent ba créer entreprise moko boye ngabi mais tanga contact na mwana maite ndeto keti na masina sans fil côté ya maya njili basala pompe ya régie des eaux ndako ya police belge ya kiwana na bosani balabala mais ndako nezala kiwana ayibisinga lobi bon kope ya libo to solana gouverneur ya ville to loué ba pusu to zwana batu to longola ba poubelle nyonso yo to kenda ko boaka chaque ndako il faut fouta obligatoirement et puis gouverneur a fouta ka biso on est des entreprises à liboso ya salubrité to créer na police belge quand ndenge to sala ba misala wana na sans fil na yebo zwa type moko boye tatu na yebi pe communauté na obengeka tatu ti le lope na tika la koyeba communauté abisinga office loko bozana entreprise amunene zana ba pousse nga na besoin zelo na ba brique na besoin zelo na brique pianga 2 jours combien de briques on en a besoin 4000 briques 4000 briques na combien de tonnes à zelo oh 3 tonnes à zelo bon pesa ngai 2 jours na kiti sikoyo na poko wana na manjili na kuti batu bazobimisa zelo bon ba mai nga na besoin ya zelo pene belé ono biso salaka 4 personnes zelo belé to ko katenga bon na bimina na kena kimbansike kuna bisika na zana na luka ba jeune ya mibali ya solo ba ko bimisila nga zelo na kena kimbansike na zuba jeune non mais ama solo la tarabu na zui 10 personnes. Quand ningi ba masure ba no zala na yego zwa coopération ya 4000 briques lo pang mo ba nga ba tonga ba beta déjà ba briques ba tonga na bango ngote na yego zwa beau frère na nga to louer camion to ke to récupérer ba briques to pesi tata oyo
to bimiseli ezelu to pesier. C'est par là que nous créé sous deuxième entreprise un esprit macasse. Vous comprenez? Après on attend bambongo comme mona na faire venir mère nanga na longoli kuna biska zalaki pa oncle na ye akomaki moribongo ta komaki ko bela moi si na ye katangezo wana lingaka yete azoluka bomaye ka parce que oncle na zaki na mbongo ebele ebise mère zonga zo avion zonga na tindeli yo mbongo mutako ya na mbongo zo avion zonga ne mère nanga ye zonga mère nanga ta bandego nga ba makambo bino bolobaka wana ba makambo bolobaka nga tala bino boy na seka bino ta nga na koli na vimo na nsi botuna bana matonge famille sapo na veni zwao o zwao mwanda sendo mwanda eza veni ya ba Niarkos zwao eza veni ya ba Teligi Nzala biso za ba voisin ya ba Teligi Nzala botuna ga ba tu famille sapo ba ibisa bino moi na okende chic na Gombe chauffeur militaire soda mutamema nga na voiture ti l'école avandi wana ti midi na silisi azuinga zongisinga na ndako yaunga ya monta na tala bino ba mambolo baka na sega bino makasi. Moi j'ai vécu la souffrance, j'ai vécu le bonheur, j'ai vécu la souffrance. Makomi bale wana na vécu yango. A vécu yango. Na sambera batengai. Na tikala mukolo moko te osala prière. Muko na osala prière e bagali ka munene. Oza prière moko cérémonie munene osala. Mais na conscience moko na sala mundu mabete, na so mwasi ya mundu te. Na ke na osala mabete, na ibaka mundu te, na escroquer mundu te. Kimia za na tandako, kimia. Mwasi na ngaza une femme heureuse, chaque fois remercier nga nzamba sunga nga na so mobala malamu. C'est parce que mon bal a la conscience mogo. Mais ma femme c'est une kimbangi ça sambela na ye na kokota na makamu na yete. Mukolo akoma mvuluzi ye moga weba. Mukolo mais à chaque fois il ça nga non ta makameli na kimbangi c'est aba biloko eza bien tengabe. C'est à toi de décider. Nga ici na bimana mukiri wana. C'est à toi de voir. Na ruwe biso teke bimaka ponga mobile na linga biloko wana te bimaka. Non non non. Je te laisse faire ton choix. Yo mo mokolo mona ke bilo wana eza mensonge obimi nga sambela te na escroquer mutu te na salaka mabete na lingaka pe mabete na tambolaka toujours droit bato bakondana nga pour nazala na bakamaradi te non pour nazala na bakamaradi te ça n'a rien à voir na spiritualité nanga nazala nanga na tante tane siko banda tongo nazala na ndako parce que na otika bana na nga te na ndo tambola soki wana. C'est clair et net. Nous avons une décision claire. Nous sommes tracés. Nous avons une jeune fille, nous avons 5 ans. Nous avons besoin d'affection, protection. Bon, si on a qu'un de wapi. Pour na chike na nani. Nani a aucun gelaye. Donc, il y a un sarake, mais lobby, quand même, na bimaki, na zayi en face, na gare du Nord, na keme na bière, na mois 2000, tokutana kala, il y a 2 ans passés, to benganaki, bon, c'est bon. Na oya tokutana na yape tokutani to meli mwa bière to sololi to seki bon ciao ciao na kenanga na soara nanga pe opportunité il y a 2 mois na kena restaurant na madame nanga na ke restaurant to liemo loko to seki to meli il y a une semaine passée na zaki na fête moko samedi na kena na madame na bana ti 0 heure nga na ebisi madame nga bibo yo tikala parce que na tongo ba on a besoin moto asunga bango kolongola mwa biloko ko kombo la salle yo tikala nga na kela na bana parce que bana ba wotane la tongo te e ba yebi na bango te lo ba bengi fetite bazo kima ba mbangu bazo do ba muni on la salle déjà donc na gi censé à chaque fois na telemaka na kanga bango na vanti bango o bondela bango expliquer bango fete zanini. Donc vous voyez donc nga ezaka nango question te ko na linga batute na zaka na temps ya okuta na batute tane samedi lobby na zuiko de chance ça m'a fait du bien mais et nazonga ibenda boreta oui c'est moi si déjà mais ça au mona yo ozongi nda boreta mona fandiga mawa il faut banope se ba bisona mu Congo partout au consoler au chauffer na maboko
o tiki muninga ka boke na yo bia musope ko sala bongo. Voyez, nga na saki voyage moko na kendagi Grèce. Na ke Grèce après na zongi, au lieu na zonga boye na ke sur Lausanne na Suisse. Mais na ebisi bino nga voyage wana na lalate. Na lalate ti na ba 0 heure na zobenga mwasi na ngana tuni bana balali ndenge nini et je me demande que le roi bana ba sa mike boye na za vraiment na tâche moko très délicate. Faut na veiller na bango, na surveiller bango makambo belebele. Donc na sambela raté. Na ebisa bino vérité. Na kenai ou de siga moko boye. O to sa na prière boye na boye bon. Nga na miso afungama na kota na bilo warate. So sa prière na o respecter yo mais na kanga miso te. Boye bi ndeko moko boye akendaka Kinshasa na mona na ye. Oh non to sa la prière bakangi miso bani ko sambela moto muso awuti na cuisine aye na poison atelier na biloko. Ye miso akokanga mangaka nga miso te. Na kenda esiga moko boye bato bazo sambela tokanga miso. Nga na yi miso afungwa. Me makambo nga na mona gina sima na bango elekela nga. Mwasi ya mokolo auti douche aza na serviette te aleki biso wa mutakala akekota na chambre ya basi. O ayebiga te bato bakangi miso. Donc bilo wana temps perdu. Alors bana mai nga nazoke na mwa footing muke akimana mo bambango parce que lobi tozongela musala tozaka na vie oyo nakanzi mois de mars makambo ebele malamu koya makambo ya te parce que nzambe azobongisela nga non makambo nga mo nazo préparer pour bino ezalaka ko loba amen nzambe asala bonga na mondo wana te donc wena répondre biloko wana ezate mois de mars na resi makambo malamu ebele kosalama bon makambo ebele ya malamu kosalama bamama moko boye babandaki kolela nalandaki video moko bamama moko bazolela makambo ebele na mitunaki vraiment est-ce que bino ba congolais bozaka na bamawa ya bamama oya este o bakimaka guerre wana na bifunda wana pona expliquer bino zaka bamusi yaka bamusi bakumbaka atina mutu a des fois TV akunki atina mukongo donc ezaka mus $10 TV $10 na sima mukongo na ye ezaka bilo akolia te na kanisi bino bokansaka ezaka baloso bafarine te bamama wana bakimaka wana bakimaka na bamusi po bisika ponge kokutela bango batandi musi balali wana na couverture bafinike. Est-ce que bozalaka vraiment na mawa ya bato wana nga na tuna la question mawa ya bato wana mawa ya bato wana vraiment bozalaka na ngo vraiment na mitema na bino to bomonaka ngo esa na ngo lomesano bazokima bakozonga mais nyonso bakimaka bazongaka te bango nyonso bakimaka bazongaka te bakufaka maladi pasi kotambola makolo banzube koniata nyoka eza pasi pe mawa so toyaki bato vraiment oyo bato na sito ozala sensibiliser na dimension moko mpona kosunga nasalaki yango awa na 2016 ntango Kabila bandeki koboma bachrétien catholique basoki ndosala bamarche ntango wana ndeko na biso Matungulu akomi nano kolia kaniaka te tozotina mbongo mpana ye tosala yango awa mpona kosunga bandeko oyo bazalaka blessé babanda kozwa masasi mais komona bino ndenge bovandaka silence boye y a un souci hein? Franchement il y a un souci bandeko Congolais non il fallait basala biso na pays mosusu Congo wana eza mpona biso te toza boniama trop boniama
Toi wa ba imbwa. Trop bon nyama. Nga tiki bino. Soyez malamu parce que naza na pongi na uti pe na pongi na sukula nga na bima mwa muke na kima bambangu na ngai.